Saliba mes amours, ma chouquette à Volcanique TV. Saliba mes amours. Saliba mes amours, restons Volcanique TV. Et ça, nous allons me voir moi de côté ma béca. Salut, salut. Saliba mes amours, nous sommes Volcanique TV. Et ça, nous allons me voir moi de côté ma béca. Ton ayaka bona kapambate. Fanda to savre mo nzambo na ngombe boye ba eloko nini na ye libini merci beaucoup ba chouker nyonso tour ya Volcanique TV. Merci Nabino, merci ton ayaka boina kapambate so bomoni mama tenzembo bini seke likambo ya kitoko kwei bandeko to fanda nedse bino biloko nini oye ba papa bo sepela déjà ba mama bo sepela ponda kuna bino jamais kolele koki okota toke kofanda ba mes amours. Merci bino na kapambate so bomoni mama telemi a bouger bini c'est qu'il est kambo salame ya malamu mingi ba chouker nanga moi koloba mingi zate na otele bino audio o to solo la na chouker nanga chouker alingaki mobile ne bande fonctionner bien te mais siko mobile na zuka doze ya liboso mais siko chouker abeti penza lo seba lokola masu atango utaka na Équateur ezoye komi pembe na libongo ya ndolo ezobeta lo seba nango pom biso déjà tokomi Kinshasa yango wana chouker abeleli penza lobi ke non mama makambo osali oza penza makasi mama fanda na parce que mekaki kosimba bisimba sima azwa solution te aya et pas mama na Volcanique TV akutani na pomba na kati ya kisi ya bokoko oazo blaguete na kati ya hémorroïde oazo blaguete na impuissance sexuelle soki impuissance sexuelle moninge pakataka mbango po abike na kokata mutu impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde nini tout ça kutu nyonso to wana nayaka penza kokata ndenge baloba penza yamba mopanga nde nayambisaka bango bamipanga tolanda chouker ndenge agangi penza mama siko vraiment papa ça va mais tozozela kisi ya mibale oyo koya tolingi susu ya makasi koleka oyo parce que première dose na pesa ki na eba kité parce que papa za mwa muntu ya kokoso na eba kité na pesa ki dose ya bozela na luka chouker ngai pona aloba toyoka ye ndenge nini tosololaki na ye ndenge alobaki ozela yeyo mami bonsoir dada sisa ebakisi nyonso baomela esilaki deja sikoyo alingi oyo force contre force na mosusu wana ya oyo baka ya makasi wana comprendre oyo ya makasi en tout cas félicitations
Daja zongeli travaux. Moussa commence à aller bien. Mais, n'angisco mistisa pesé télém avec ça. Et télémisé penza. Please, c'est ça va après. Ils m'ont ébini tout ça. On a tinda mbongo. Tinde langa biloko. wana eza shuker ndenge amoni ndenge mobali nakomi kofonctionne parce que mobali mpenza azalaki par terre oyo nabisa bino roki ezalaki mpe ya kolala me baoyo nyonso tu baroki eza na oyo olala te ezokende na kolemba roki ebandi deja kolemba oyo na ocomprendre te nakomi so nakoti kaka boye 1 minute na gate terrain nakoti kaka boye 2 secondes na gate terrain papa yaka kokanga motema te eza ya bino mama volcanique tv ye yo pomba na kati ya kisi ya bokoko nazoya toujours bozela nayokisa bino ndenge natunaki eboni travaux kuna nzinga eleki ndenge nini boyoka réponse oyo shuker apesaki nga Umela la, umela. Mère de mère, Vatikayo, solution. Dormi konge bukana etelema epana yo, umela na yo, umela. kopesa nzambe merci soko oyoka batémoignage ya boye naninga bashuker nanga bazala toujours joyeux naninga bashuker nanga bazala toujours ya kosepela bashuker nanga ya mibali bashuker nanga ya basi naninga bozala toujours ya kosepela bozala toujours malamu nadiminaki un peu dose ya baproduit pourquoi parce que produit etelemisaki ebande kotelemisa bato grave sikoyo nabangaki na wabi non il faut na diminuer dose nayaki kodiminuer dose nakotisaki bamisusu prison me bayaki kobima me natali modele nadiminaki dose wana bato baobika me baobika mingi te nayaki koaugmente dose wana ndenge ezalaki tour ya liboso ezalaki obonde oyoka baaudio en vrac baaudio ezokweya lokola mbula que non maman merci nazongisaki yango déjà nayebisa bino telefone nange tondi na baaudio ya bashuker na ngai mpona koganga mama merci mpona koganga mosusu apamboli nga na ntongo na 7h du matin alobi nzambe ya abraham nzambe ya isaki nzambe ya noe amona yo mama akomeli ngai akokomela vraiment bashuker wana eza esengo na ngai nzambe atemisaka moto mpo apamba te nayebisa bino oyo eza epoke na nga pomba na kati ya kisi ya bokoko botala nano demukumble oyo mokuse metro matata demukumble kolele botala toujours na babiloko nde na kati alingi otika kutu tante nayebisa bino nasala na nga bakisi ya babouchon jaune mais oyo nasala na bouchon rouge seke aza trop matata demukumble oyo nabenge na kombo masuba ya ngando alligator yeyo alligator oyo na bashuker nyonso to bazwaki première dose deuxième dose na bino boyebake no bozoyamba alligator oyo déjà bandeki kotelema yebake non azokoma libende je préfère kutu papa telema de 5h du matin ti 17h du matin 17h du soir mpona sepela pour que non bate ils ont travaillé je préfère ça que non mon toi tellement moké va travailler faut mela ngani nga bakisi ya bongo te nga bakisi ya zui traitement c'est comme ta la dio ya traitement au mibale oyo eza traitement te eza eloko ya sentiment komonte boyoka ndenge oninga bosentir kaza kilo sikoyo dio ya oyo force contre force na alligator masuba ya ngando nasangisi ona force contre force bota dio mibale oyo eloko otombola awa eza te oyo eza akomela yaya moni le de dio oyo ya soko bini te ke mama komi kotosa te yaya benganga oyo na oyebisa bino na mutu nyonso to azozwa eloko oyo nazwa toujours babénédiction nazozwa toujours babénédiction nazobisa bino nazolala te téléphone tout le temps que non maman alligator maman force contre force maman pesa moi mabe maman de nazolala te so bota misu na nga bien bo sentir que non naza un peu faible pourquoi lobi na lali te ban na États-Unis ba shuker na États-Unis biso toza na Europe ba yaya biso toza na Europe toza hermola bino te na boite so bomoni bokomi nesi na butu na bino eza nesi ba 15h na bino ba 16h na bino biso a déjà tokoma de butu makasi
boyeba ke non mama peut-être ta mosusu aza mpe ya kolemba osali ka ya micro vocal soki nayoki yango ozwa réponse na yo mais bozobengana ntina ba 2h du matin naoboya te naoyamba toujours bino pourquoi parce que boza bashoker na nga na boyi bino te bobenga mais boyebaka erne obenga so omoni 18h na bino bokomi deya 18h na bino tindaka ya micro vocal parce que biso ata mosusu toza deya ba 0h tindaka message parce que nalali te likolo ya baappel en tout cas bana États-Unis bana Canada bravo na bino oh confiance oyo bopesi nga batata na bamamo baza na États-Unis non bravo na bino mpenza bravo kala te bomona nga nakoya États-Unis wana parce que basponsor na nga lokola bapapa Bob na kati ya États-Unis abi mama nga mona osombo biye koya bapapa ya biso lokola bapapa John na kati ya Belgique abi nana bendele koki okoya te papa ya biso Jean-Claude abi nana bendele koki okoya te naza wana toujours butu mpe moi na osoutenir oyo na otombo oti likolo yango oyo fondation nana toujours en avant kala te bozozwa ba info ya fondation nana ekoya nazoyebisa bino bopartage ba video nanga pourquoi parce que tant bino bozo partager tant mutu moko azobika tant YouTube azokonte nga bozokota 1 euro moko epa ya orphelin moko boye aza na Congo ok non peut-être tant mosusu ozonga classe na 2022 na bien sac ya sika bien uniforme 2-3 uniforme ba livre ba nini tout ça en tout cas na osenga bino soutien na bino kaka na partage pe na ba j'aime na ba commentaire na bino na kati ya YouTube ya Volcanic TV vraiment eloko na yaki makasi mingi ya kolakisa bino ngando masuba ya ngando oyo eza trop matata bomona eloko ya mokuse o nano amekango te papa nyonso to azwa volcan o azwa mwana mabe azwa pitofol azwa bopia azwa molotov azwa nini azwa masuba lapin azwa 5 heures d'état ya komeka alligator so meki masuba ngando okomona bokese nini ezali bota de mukumblo na moto rouge bongo moto rouge aza matata mingi ye na obeza traitement te okomela en katikati boye c'est bon et au travail ata une semaine Dio sikoyo na force contre force nyonso to mibale o ezotambola na prix moko ya malamu na yebisa bino ba o nyonso to baza baami na nga na kati ya les abeilles les abeilles de toujours ini bana les abeilles bendele toujours likolo bana fondation nana toujours ini merci na bino na ba action bozo sala naza toujours ya bino c'est comme si nzamba alingaki momango ekoka po bino botelema merci pour na ndenge botelemi papa Jean-Claude na kati ya Belgique merci na ona nyonso ça merci beaucoup na bino nyonso tout eloko vraiment na yelaki makasi alligator yeyo ya moto rouge mokuse mais trop matata de mokumble mais trop matata boya bosombe za la primo ya malamu ok non yango bokozala de cité oza traitement vraiment ya une semaine okotia na kati ya bidon ya 1,5 litre pe obandi komela yango chaque jour chaque temps soko omela na tongo bomelaka na tongo soko omela na poko bomelaka na poko omona basini nyonso to ya vieillesse ezokima bafaiblesse nyonso to bavieillesse ekima papa nyonso to aleki 45 ans ye akozwa parce que toza mabele esenga afini so otali mondele asala ndeni asalaka après 2 ans après une année akesa contrôle na ye ameli mwa bakisi me afandi mpo azala toujours makasi biso mpe banoir il faut kokima na bamisisa na biso pourquoi parce que ofandi boeti omoni filme rotie eza te ya kozwa yo force contre force papa koki komela mama koki komela équipe sexe te yango eza mpona bino mais soki papa na mama bameli boke mosika te parce que kotravaille bino na kati ya ndako na nyonga moke te nzinga ekoleka malamu merci beaucoup nalingi bino mingi les fléviantes c'est kamata yo bisou kafa France bisous na CCC ko bisous na bino nyonso merci beaucoup na papa Jean-Claude na kati ya Belgique na nyonso tozosala mpona nana merci beaucoup na mona tiki bino au revoir